Rendez-vous d'excellence oyo esangisaka mbonda ekolo na bino bandeko obopesa biso confiance et fidélité ya kolanda biso mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout parce que biso na bino totambusa makaka la même morale. Avant de faire l'édition de l'émission à Mokolalelo, bon, on a un titre à minyer, on a marqué édition à Mokolalelo, moi, le cardinal a Fridolé, en bongo à l'obéi, ma belle membre du gouvernement, la mise à pas qui a peu de éléments au Yamonamoka. Augustin Kabouya, secrétaire général, à IDPS, parti présidentiel, à Betelim Bondamabe, et puis à Monamoka, Joseph Kabila Kabange Ozali, patron à PPRD, pour mon élément représentant les gars du comité cité de paix, apôtre Serge Lukanga, à ce point qu'il ne sait pas qui toque avec un partenaire idéologie. Moteli Susuponga, honnête Fomoli, édition de Bisso Boyebake, la cadre de célébration à Pâques, les coordinateurs de Fridolé en Bongo, à la Kobet Samunda, la membre Oyo, Bazako géré gouvernement, Yomoko député, Yomoko ministre, Yomoko gouverneur, sont beaucoup tout d'être Kagembokango et Komayo. Tous les éléments Oyo proposés par Mwanamboka écrit de Mateta. Aujourd'hui, il n'y a pas de comment voulez-vous et des fils du pays qui partent d'ici, même des Kinshasa et qui vont aller rejoindre la région à l'est. Posons la question, pourquoi nous pouvons nous énerver contre ceux qui sont partis. Nous pouvons les traiter de traîtres. Ils ont pris la cause de l'ennemi. Mais la question de fond, pourquoi ces gens ont agi de cette manière-là? C'est parce qu'au niveau d'ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres. Nous continuons à poser des gestes qui fragilisent la communion nationale. Nous posons des gestes qui excluent les autres de la puissance du plateau national. Un pays aussi pauvre que le Congo, avec un budget qui dépasse à peine 3 milliards. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé appel au gouvernement Oyo et ça connaît qu'il faut redoubler l'effort pour lancer sa guerre la partie Est de la République démocratique du Congo. Mwana Congo, Boyebake, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi lancé appel Mokoya Makasi dans le Conseil des ministres, il y a vendredi 29 mars 2024. Abeti Sakim Bondake, gouvernement Oyo, Ezakobima Esengeli, va redoubler l'effort dans le niveau Nyosopo, na concili sa guerre dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Appel Oyo, le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi lancé et l'Obamaki, Nanzela a porte-parole du gouvernement, Mwanamboka, Patrick Mouyaya. Mokozi Yamboka, Azakosala toujours appel, la mobilisation générale, Liboso ya agression à Oyo, Baza Banguna ya paix, la sécurité à Mboka. Ezape Malamu, la gouvernement Oyo, Azakosala po, la kogéré ba affaires courantes. La équipe Oyo, Ezakoya, Esengeli, ba redoubler ba effort na ba niveau nyoso po, ensemble, tolonga monguna po, guerre esila pe kimia ekota. Na nyoso, bondi menangai ke mokozi ya mboka, alobela kipe, ndenge autaki kozala, la sommet extraordinaire, la Troïka, la organe de la communauté de développement ya Afrique australe, Sadek na Mokuse, Oyo et Salemaki, samedi 23 mars na Lusaka, Kuna capitale ya Zambie. Sommet wana ezalaki occasion pour ba état membre, en particulier ba pays contributeur ba soldat ya Samir RDC, ya koyebisa situation ya ba théâtre Oyo, ya ba opération Oyo ezako salema na Nord Kivu. Et sika wapi ba soldat wana ya Sadek baza engagé elongo na FRDC. Et sengeli boye bake
gouvernement oyo eza kobima bakozala na misala ebele ya kosala mais ya makasi eza nde kosilisa guerre na partie est ya République démocratique du Congo kotala pe social ya peuple po ata esika matanga ezalaka jamais batu balala nzala awa yebaki soki okozala incapable en tout cas kolula te okoma ministre po misala eza ebele d'abord il faut le peuple de eza liboso imprimer liboso ya nyoso tout soki vraiment oyebike okokukana yo te vanda na yo po okoloka soni ya pamba parce que awa peuple aza kotalela bino yango pe biso betisika kambonda toyebisaki bino yango na basomere boyebake na mati de politique ya IDPS parti présidentiel ezaki mokolo ya samedi 30 mars 2024 le secrétaire général ya parti présidentiel wana mwana mboka Augustin Kabuya aza ko accusé à haute voix que Joseph Kabila Kabange nde azali chef numéro 1 ya Alliance Fleuve Congo na M23 toza élément oyo ya mwana mboka écrit dans ma tête. Ndeko ya Congo na kosabino te moto eza kopela entre PPRD parti cher ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange oyo aza ancien président République démocratique du Congo na IDPS parti ya Félix Tshisekedi Tshilombo oyo baza siko aux affaires boko tuna ngai nini boyebake mwana mboka Augustin Kabuya awuti kobetisa mbonda na ba comportement antipatriotique ya Joseph Kabila Kabange oyo esengelaki azala moninga malamu ya développement ya République démocratique du Congo po azwa nyonso la kati ya Congo meye a préféré kokota na aventure ya koboma batu po azonga na pouvoir nyonso alobaki yango liboso ya ebele ya bakombatant ya parti oyo bazalaki na esplanade ya permanence ya parti politique na bango mokolo ya samedi 30 mars 2024 esengeli boyebake kutu ake musika ya kolobake Alliance Fleuve Congo na M23 oyo Corneille Nangaa aza kokumbela masolo eza nango nde ya Joseph Kabila Kabange kutu asengi ba dirigeant africain misusu batia bango poids po na ba logistique ya koyeba ezake selon mwana mboka Kabuya Joseph Kabila Kabange akemi mboka abimi na ndenge ya kobata mandenge kaka bakino balobaka abimi na kunda lupin même direction générale ya immigration bayebite donc guerre oyo toza komona la partie est République démocratique du Congo Joseph Kabila Kabange nde aza la kati ya masolo wana même PPRD bayebi nyonso abakisi ke Joseph Kabila ayebaki ke sikoyo il faut asa la guerre yango nde ba raison oyo esali ke abima sa koyebisa ba service ya immigration akei na ndenge moko ya kobatama nyonso oyo esengeli boyebake ebimi na munoko ya mwana mboka Augustin Kabuya oyo aza kobakisa ke guerre oyo basali yango na nkopo mbongo nyonso oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozwa esila na nzela ya guerre ekosala ke pasi ekotala mboka pe na suka ya masolo batu ya misala mabe bakobima po babetisa mbonda ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali rien pour le peuple. Or, en réalité, Tshisekedi aza victime ya ba injustice na mauvaise foi. Na maloba na ye esengeli boyebake Kabuya aza kolbake basali formule ya Afle LP batie nanga lokola étiquette kaka ndenge ezalaka na tango ya Laurent Désiré Kabila mais nyonso ezande Paul Kagame pona Augustin Kabuya batu oyo baza ko bloquer bango po bakende liboso te ezande Joseph Kabila Kabange na famille politique na ye po tango bazalaka ensemble bazalaka kosala mabe wana na mwa ba réserve mais lokola bamoni ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza komele bango na ba point yango nde babimisi M23 pe sima ba ko bimisa nanga liboso ya scène pona Kabuya en tout cas esengeli to yebake bazaba inconscient pe bayebi guerre te agenda la bango eza boye soki bakoti kaka Kinshasa bakoboma basoldat na biso ndenge kaka basalaka le 17 mai 1997 accord ya Emera eza po basede parti est République démocratique du Congo na Rwanda ponyonso esimba te le secrétaire général ya IDPS asengi kosoutenir chef de l'État kolongola kobanga po bakrimasi wana eza inutile kozala ya kotelema pe kotia ba intérêt nyonso à côté ba oyo baza kotia ba combattant distraction eza ba oyo baza kolobake manda oyo eza de ya suka po na bango yango atuni motuna nani ayebisi binoke oyo eza dernier mandat asukisi bongo yango pe biso tobetisika mbonda mwana mboka Ferdinand Kambere moko ya PPRD aza kobetisa mbonda na bapropo oyo secrétaire général ya IDPS ya Augustin Kabuya alobaki esalaki pasi pe moto za élément oyo pe balikola biso ya télé 50 tenir des propos aussi graves
ridicule. C'est grave, pourquoi? Parce que d'abord, ils viennent de faire 6 ans. Ils sont à la 6e année en tout cas, en train de rappeler à tout le monde que le 23 n'existe pas. Le Congo est agressé par le Rwanda. Et donc, il n'y a pas de différence entre le M23 et le Rwanda. 6 ans. On est à la 6e année, les discours changent. Les discours changent et on dit, bon, c'est Kabila qui est derrière, et il justifie comment que non, bon, c'est pas les traces déjà. Ridicule comme approche. Parce qu'on sait aussi que dernièrement, alors que le président disait que s'il y a simplement une autre ville qui est tombée, ou un Congolais qui est tué, lui il va simplement tirer sur Kigali. Mais c'était juste un discours pour la consommation de la campagne, parce que juste après, tout le monde a vu la question, sa réponse à Marius, où il a dit que bon, lui, les questions militaires, il n'est pas apte. Et que donc, cela confirmé à Luanda le 21 mars, où on voit en réalité que ce régime ici n'a pas de solution sur ce qui est en train de se passer à l'Est, de cette incompétence-là. On dit non, bon, Kabila, c'est lui qui est derrière ça. C'est le régime qui est derrière l'M23. C'est le régime qui a rappelé l'M23 ici pour 14 mois. ndenge kaka toyebisaki bino na basomere boyebake célébration ya Pâques elekaki kitoko la communauté cité de paix oyo ekumbamaka na représentant légal apôtre Serge Lukanga ezalaki mpe occasion pour le parlementaire debout ya UDPS parti présidentiel bapesa diplôme d'honneur comme champion ya paix to pe champion ya kimia na kati ya république démocratique ya du Congo toza élément oyo Benjamin Kilunga. Konanga Congo, en tout cas, boyebake, mokolo ya dimanche, ezalaki bongo, misa munene, na cadre de la célébration ya Pâques. Mais il faut boyebake, na communauté, cité de paix, paroisse centrale, temple de paix, oyo ezala la commune alimentée, la première rue, et Kumbamaka, na yemoko, les représentants légaux, apôtre Serge Lukanga, en tout cas, bon di melangaike, Masolo etambolaki kitoko avec impact na idéologie. Et bongo, thème oyo ezalaki prévu na mokolo wana ya Pâques ezalaki bongo ressuscité et assis avec Christ. Donc, conseil kwa pe kovanda na kolo Yesu Masiya. Nyonso eteyamaki et pas na ye moko le représentant légal apôtre Serge Lukanga. Misa kitoko batu plein en tout cas kaka ndenge boza komona ba image. Tellement que azalaka champion de paix en tout cas boyebake mokolo kaka ya Pâques wana esilaki bongo te pona ezalaki journée moko vraiment inoubliable ya esengo makasi na suka ya masolo remise ya diplôme de mérite oyo eyaki kopesama epai ba collectif de parlementaires debout ya parti présidentiel UDPS bapesaki yango comme champion de paix. Nyonso ezali na cadre de reconnaissance ya combat kitoko oyo amesala kosala pola kotia kimia na kati ya République ya démocratie du Congo et surtout le corps pasteur po azalaka na la couleur politique te bino moko botala ndenge nini cérémonie ya remise ya diplôme epesamaki avec impact na idéologie. Pour les efforts que vous nécessitez fournir dans le cadre de la proclamation de l'évangile de Jésus, basé sur les messages de la... Et bongo, Yemoko, les représentants légaux, apôtre Serge Lukanga, Bakisela, les champions de paix, allo batepo, azo zéro. Est une action. Et la paix est une vie équilibrée. Tout ce que je peux annoncer à partir d'aujourd'hui, désormais, ne faisons pas la politique de la paix, mais faisons la culture de la paix. Biloko ya boye, en tout cas moto ako sabinote, il faut osaka moto oyo, okumba maka na molimo mosanto, po ba reconnaître misala na ona mokilitango ozali vivant, nengeka tolobaka ke aimons-nous vivants. En tout cas, mwana mboka apôtre Serge Lukanga yeba ke nkolo Nzambe, amoni balosambo na pe andimelo ya solo ozali mosali na yango biso. Tebetisi kaka mbonda. La cadre de clôturer, moi de la femme, c'est que les boyebake.
maman ya regroupement les progressistes basalaki manche pe bakendaki ko déposer mémo la bango la siège ya ONU Femmes ezaki bongo mokolo le 30 mars 2024 mesure quand même là Wilfried Samba ba témoin événement. Na cadre ya clôturer mois de la femme, ba maman ya regroupement les progressistes oyo ekumbamaka epai ya ye moko l'autorité morale l'honorable Sami Badi Banga basalaki marche mokolo ya samedi 31 mars pona ko soutenir ba maman victime ya ba violence kuna na est ya République démocratique du Congo. Marche yango ebandaki na cimetière de la Gombe pe batambolaki inde tina siège ya ONU Femmes pona ko déposer mémo na bango oyo baza ko dénoncer silence total ya communauté internationale. Lokola marche yango esalemaki kitoko avec un partenaire idéologie biso pe magazine Bonda Ekolo baleki ya Yezu tozalaki wana boyo kandenge ba mama ya regroupement les progressistes ba betisaki mbonda liboso ya caméra na biso. Toya na Unifam pour ko tika memorandum ya basi ya regroupement les progressistes pour ko yanola makambo ezoleka na est ya mboka ya biso surtout précisément mwasi ya est ya mboka na biso yango ete to ko déposer memorandum pe to pesi bango ba recommandation côté bakoka kopesa kimia na est ya mboka na biso en particulier et ba mama il y a le progressiste to tamboli pona ko ganga mingongo na biso makasi koloba ete on a marre da souffrance ya bandeko na biso ya est toza wana tozo ko accompagner bango toza na pasi na bango en tant que ba mama toyebi ndenge mama azalaka mama nde abotaka kotala bango ndenge bazoko kufa mingi na est kuna en tout cas interpellaki biso pona kolakisa bango même si baza mosika mais toza de cœur na bango na yango esengeli boye bake na sima na bango kosala marche pe ko déposer memo na bango kuna na ONU Femmes ba mama ya regroupement les progressistes bakendeki na siège national ya regroupement bisika wapi basanganaki na ba autorité ya les progressistes entre autres secrétaire général ya regroupement ba secrétaire généraux ya ba différents partis politiques oyo ezalaka na kati ya regroupement pe lokola autorité morale ya regroupement honorable Sami Badi Banga azalaki absent ye azalaki représenté epai ya madame Sandrine Kaseka Nkola autrement appelée Escalibanga oyo azali présidente nationale ya parti Biso Peuple représentante ya autorité morale Sami Badi Banga madame Sandrine Kaseka Nkola encourageaki ba mama ya République démocratique du Congo pe ya regroupement en particulière bazala bomoko basimba na main de la main batelema pour que mboka Congo pe regroupement les progressistes ekende liboso ye abosanaki ba mama ya est ya République démocratique du Congo te alobaki ke soki bazali kosala nyonso oyo ezali pona kotalisa implication totale ya les progressistes na makambo oyo etali insécurité pe violence oyo ba mama ya est ya RDC bazali ko subir pe esengeli na ba mama ya est bayeba ke regroupement les progressistes baza elongo na bango lokola nyonso esalemaki kitoko na esengo baliaki bamelaki nyonso elekaki avec un partenaire idéologie yango biso awa to beteli bango ka mbonda ya makasi po boende zalaka totikali kaka la o etali clôture ya mois de la femme boye bake mama Christine parmi basele o babengaka vraiment mama Masila te pe mama Changu yepe avec un partenaire idéologie autre que la clôture ya mois de la femme et le mot la base na yeto ça élément avec un partenaire idéologie a clôturaki mois de la femme avec impact na idéologie boko tunanga yenani mama Christine Pangu basele oyo bana masina balula na motema moko à 100% et surtout en général bana Changu balinga kaimingi po asala kamisala kitoko et surtout que azalaka pe attaché na babase na ye
binomo boza kotala ndenge basangani na mokolo ya lelo po na clôturer mois de la femme. Ba maman bayaki ebele ba répondaki présente na cadre toujours ya kopesa ba honneur na saza oyo ezaki prévu pour na bango kolia komela nyonso ezalaki au rendez-vous tellement que azalaka mama bolingo mama boboto bondi melangai ke ba mama babina kitoko kaka ndenge boza komona ba image oyo. Na suka ya masolo bino moko boyo kandenge nini mbonda ebetamaki. Très journée de la femme à maman Christine. Maman Boboto, maman Bosengo. Yango tozo clôturer le reste mkola ba maman. To clôturer journée de la femme à maman et pas maman Christine. Ezali maman Christine bango baseli. En tout cas maman oyo azala bakombo ebele. Maman sociale ezaka ye, maman nzungu ma famille ezaka ye, maman matembela simandaku ezaka ye, maman bonheur ezaka ka ye. Et bongo ye moko la grande dame maman Christine Pangu Basele alobate po azwa zéro. Pangu Basele ezali fondation ya lelote, ezali fondation ya kala. Yango ana chaque journée de la femme to célébraka yango na solinga fidélité na bango. Même na ba irne balanda kingai yango wana pe tozana bango et puis bazala toujours na bolingo ya kozala toujours pembeni nanga parce que ezali po ete tokoka kotonga mboka na biso Congo elongo na ba mama na ndenge na sungaka bango koyeba ko se sifir pe ko se soutenir pe ko lingana. Yabo esali kitoko makasi komona mama oyo azalaka toujours attaché na base na ye en tout cas baza mingi te ba oyo babima ba député mingi bayaka bakendaka pe baki meye azalaka ka soso ya mboka to pe nganga ya simandako oyo asali en tout cas ata moko te na changu asali yango biso to betelier kaka mbonda. Merci pour beaucoup pour les reportages pour les alliés signés mon amboka Benjamin Kilunga. Fondation Jonathan Sambou à travers la FJS devise et surtout que Bazali premier la maçon est libre vraiment social la République démocratique du Congo Balobi avec 500 fois Congolais à Pamba en tout cas il y a que le Rwanda Libota dans la fin de l'année beaucoup se fait la kitoko d'où 500 fois par jour et ça vraiment sauvetage de mon épaule le Rwanda Libota dans se fait la kitoko tout ça élément au yamo yamoka Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, la mukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sambou azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana katia fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sambou, à travers FJS devise, nan 500 fois pamba par jour, et kosala ke, la souka mvula, Yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sambou ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça ont lancé bamo ba moni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sambou ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sambou pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sambou yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sambou congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani
Donc continuez, journal la mise saute, journal élément, où la plotille, la moitié de la femme est Boyebake. Le président Insino Kabamba, Papa Changoto, Père les samouraïs du changement, et le nom de Maman Calvini, Onumbe Bazala qui la clôture, la moitié de la femme est Oyo, et c'est qui organisé la Asbel, je suis Mokali, élément signé Yannick Kaloso. Clôture ya mois de la femme et salamaki kitoko na bar petit matonge oyo ezali na wenze ya ferbo mingi na route Mokali bondi melanga ike nyonso ezalaki organisé na ASBL je suis Mokali et bongo ba invité des marques ezalaki bongo présence valable ya mwana mboka le président Insino Kabamba oyo babengaka Papa Changutope les samouraïs du changement bondi melanga ike azalaki accompagné dans la grande dame Maman Calvini Onyumbe kaka ndenge bozali komona bazalaki ebele ba mama bayaki wana na cadre ya kozwa idéologie ya koyeba ba valeur na bango po moi de la femme esengeli moi si aeba ba valeur na ye po yango ezalaki mingi nde thème ya journée wana esalamaki kitoko kolia komele en tout cas nyoso elekalaki na pointe bino moko boyoka ndenge nini mateya epesamaki na kata ba cérémonie wana tonga yo parce que otali ke mbonga papa ezosimba te moyen na tia activité et moyen na tia contribution moko ezate soki papa azosala yo ozosala ekomona ke moi ba 5000 ya moi cotation tozalaka nango na bakartier na baliste na bango komona mama koko na yo ekozala mpe valeur mpona libota na yo bafingela yo mobali te bafingela yo bana te telema mwasi nde abombaka soni ya libota na ye bino moko bolandi ndenge nini Mama Calvini Onyumbe alakisi mwasi ndenge nini esengeli azala autonome ayeba komi pesa ba valeur na ye ndenge moko pe kaka le président Insino Kabamba les samouraïs du changement bakisele Papa Changu yepe a remercié ba maman ndenge bayaki ebele po na ko participer na milulu wana en tout cas boye bakena suka masolo bato bayaki ebele po na koyamba et surtout que bayebike yende azali leader moko oyo azali comme un changement la kata district ya Changu Mobimba en particulier biloko boye il faut oser kaka les samouraïs du changement ainsi le Kabamba bakisele Papa Changu po misala na e moneli kitoko et surtout que population ya Tsangu souci la bango ezalaki ke ba mona na parlement malgré ma soleil seni et répondre autrement en tout cas na 5 fachi béton botala e boluki sikeli ko sala po asa vraiment mutu moko très nécessaire la kata Congo pe mingi na Tsangu en particulier yango biso tobeteli kaka mbonda Bon, ça va propos sélectionné à moi Mboka Augustin Kabouya au Albaki Liboso. Yaba combattant propos recueillis par moi Mboka écrit de Mateta. Nayebi à quel moment Oyo Nalobaka. Naza koyeb, ce que je vous dis ici, Nalobaka yango, ça marche les mots. Comment on a bino batu et zandenge mokona o ensemble te Félix Tshisekedi est victime d'une injustice de la mauvaise foi. Vous savez la nangai na pesa kibino exemple oyo na lobaki boy yo ozana mbongo ozana mwasi na ona bana mibale baza kobela salaire na ezaka $1000 ovivaka na bien na bana na baza bonne santé. Mais ceux qui parlent de bale baza ko bela malade oyo baza ko soigner ngo eza ko sila te train de vie na kati andako ko sala nini e ko changer lelo malgré bonne volonté na bonne foi ya tata mokonzi ya école là je m'adresse à vous les membres de mon parti les membres de notre famille politique Union pour la démocratie et le progrès social vous êtes très distraits. L'ennemi est en train de nous infiltrer pour nous affaiblir. Bana soki mi bale bazako bela, ozwaka salaire ya $1000. Moyen o mene vindengo menakana bango tango baza bonne santé ezate. C'est la même chose na situation tozana yango. Ndeko Tshisekedi mbongo nyonso ezako ya. Ezokende kaka na makambo ko somba manduki pona ko sécuriser bandeko yo bazana est. D'abord pour votre information. Kabila ndenge na minito ndenge naza ko ebisa bino
akima mboka abima na ye azaka citoyen te de vérifier na deuxième bon atika ta trace moko te abima na kobata ma puisque guerre eza kosala makuna c'est lui qui est derrière eza ko na ngai na yebaki yango sikoyo bato bama même semblant e bao toza na bango baza kosala ono ba jeune ya pe perdre naza ko ebisa bino ke balobi vérité te bayebi makambo yango ndenge eza kosalema toyokani malamu tala ndenge tokomi na suka édition mokolo lelo me tokosisa yango te sa pour autant bozo ba grande ligne o embakaki édition ya mokolo lelo boyebaki le cardinal ya fridole ambongo alobeli mabe bamembre ya gouvernement na mise ya porte mpe bozwaki élément oyo ya mwana mboka Augustin Kabula, secrétaire général du parti présidentiel, abeteli mwana mboka Joseph Kabila Kabange, mbonda ya mabe makasi pe bon là qui élément oyo représentant légal ya communauté cité de paix à Port-Serge Lukanga à cette époque mise ya paka kitoko avec impact na idéologie. Merci de votre confiance et fidélité au Mopesa Kabiso, Romato Silisi, édition Mokoalelo. Si mes caméras et la misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba et Lobo, na Benjamin Kilunga, édition et Simamaki, et puis un moment, Medine quand même réalisation, la montage ya mwana mboka, écrit dans ma tête, à l'aide de toujours la présentation, mais il y a madame Ezake, bon continuer pour s'abonner à la chaîne YouTube de Bisson Bonda École officielle, en tout cas, bon s'abonner et le paix. Activité la vidéo, bon la remise sur le salon de Primoko, abonnez-vous, dédicace spéciale de l'émission Mokolo Zalibongo, la Ndeko, Eddie Onseng de l'écran, connaisseur de la grande communauté, et KJC, de l'apôtre Apizia, Canon LIP, la maman Balé, oh, il va continuer voir des femmes qui toquent avec impact de l'idéologie. Sandrine de rappel la maman Yvette, Katamba ou la prophétesse, la seule autre salle Bakamabi, Kamwape, la moyenne Mboka, Dr Blaise Moussongo, votre Zambé, depuis Canada. Aussi, c'est édition, mon collègue, l'ami qui m'a dit que mais confiance la fidélité, et qu'on s'accorde sur tout Tamboussama, qui toque dans la prochaine masse de collègue sous Azongité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.